Maintenant, ceux qui m'ont dit, voici l'homme. Parce que dans tant de la photo commis, mingi ba ina combat Jésus mais ba aussi l'ensemble été. Déjà nga ba musicien ba imba banzema mukili wana na ba frère ba imba mabe na yoka banzema na bangote. Atabo na yoka ye pour que tanga na présence nzambe to na kilt pour na loki banzema monoje na kumisi nzambe. Oh, no nzamba kumisa ba pambola yo. Banzema mutu lozo yoka ngo mama, obite même na kilt to tanga na partie nini, adoration, louange, to na era offrande. Ils font les semblants, il y a que c'est camouflé dans Katia Mouké. Pour tout le monde, on a un sataniste. Frère, notre frère Christian Dakumoud, c'est Dakumoud. Comment frère Christian? Évangéliste Christian, merci. Ah, Emené, voilà. Ne commençons à Koufa Madilou, mais Bazaba na ya diable, je l'ai confié. Pour moi, il y a un bon bango, il y a un côté lango, il labo, il sacrifie un makila, moutoloko la yazate. Il vota été, il rechanger été, il rechanger quitter. À ça la répéter pour biso te déclarer à ça la volonté na ye à ça rappel na conseiller te abongwani pete po awangana zambe ya le nazarien David Nozamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakoli les Nazareth ni pamboli oye mona na katembeni mama kantelobi kola pie mapapu masope mafuta toko kesi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus Solo ya malonga pe ya kitoko eye mama haha agence Casa Penel Fred eye pona bino bato nyonso bozali na mboka ya France bato nyonso bozali na mboka ya Allemagne bolingi bo beta masolo na bato ya Angola bolingi bo tinda biloko ekoma na Angola na tango elongo bani pe na mobimba na yango ezali kaka agence Casa Penel Fred tinda mbongo na yo tope tindela bandeko mbongo na biloko na Angola na agence Penel Fred ezaka kaka pona bato bazwami na France tope na Allemagne nde bakoki kotinda na Casa Penel Fred po biloko na bango ekoma mobimba na Angola yoka lisolo pour tout contact appelez. Bienvenue à tous na Casa Penel Fred. No comment. Shalom chez vous, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur aussi. Bienvenue sur Nazarien TV.com, c'est votre site, notre site, c'est un site qui édifie pas mal de chrétiens qui sont partout dans le monde entier. C'est toujours moi, comme dit Habakkuk, dans mon poste, la princesse de l'Éternel, le servant de Dieu, la présidente du Parlement céleste des pitiés dans cette émission, Table Sainte. Aujourd'hui, vous êtes vraiment bénis parce que vous constatez que je suis avec le pasteur Diarto Malouano. C'est mon invité spécial du jour, même pas trop de commentaires. Avant de saluer mon invité du jour, je rentre à la régie pour rapidement glorifier le Seigneur parce que nous avions créé cette atmosphère de glorifier et d'adorer le Seigneur avant d'aller en profondeur. Je demande un élément à la régie, on se retrouve tout juste après. Kasi moko bapesaka na moto yo lingi ngana nzima na pesa na masiya wezali kitambo kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo singai oyo zali pona ngai natali solo ya bato te kasi monene na yo masiya
tuko banduku batoto kisangani batasema babandi mabe ya nzambe eza wapi soki tokoti na bandako na bino po nzembo oyo ebinisi yo ekomisisi yo nzambe tika ete nzambe azwa lokumu topesi bamerci na bandeko tout ya France, Belgique, Canada, State, Texas, Allemagne, Hollande, Finlande. Mais tous autres tournent pourquoi pour les comme qu'est mini ils ont maintenant na côté Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud va tikali matin en 2018 pour yo balobi ke bango na invité sur les basani batota France ou quoi wapi la ligne bisona surtout mini ma je regarde mon invité du jour j'ai dit shalom l'homme de Dieu je vais s'aider à Shalom, shalom, merci. Shalom, peuple dédié. Merci beaucoup. Bonne santé. Nangola Nzambe, qui m'est allé? Nzamba Nanga Mounabiso. Kala. Oui, moi, pas problème avec qui mais ça va, Nzamba Nanga Mounabiso. Merci beaucoup. Tous allez là parce que directement dans l'émission Table Centre, les émissions où tout sur autour de la Bible, autour des sujets importants, même l'actualité, où est la biso mingi. Bana Nzambe, tout est à la Table Centre parce que directement tout bengio lelo. Oui, puis c'est biso dans le macapo, tout le monde qui a mingi papa Alain, dans ma Facebook, nous allons tout nous mettre. Pourquoi papa attire toujours papa Alain, c'est quand même ma adoration mingi. Mais sur les abonnés, comme sur photo, mon tient dans profil, n'a vu oh, il passe à papa Alain. Il faut m'en dire mon photo, on a invité ceux qui au copé ça va moi. On l'a dans Zamba la moko boé. Na invité ce pas dire pour mon na. Nous aurons un modèle moko vraiment pour Nangazaki modèle hein, Azaki modèle. Ya moi no moni. Na bisa kayo ki papa Alain Azaki différent na batebele. Papa Alain mon autre bien sûr, paix à son âme. À côté de ça, on a profondeur à l'adoration. À titre de surtout pour Nzambe, vraiment, personne n'a ici merci beaucoup, Lilo. Déjà, dans l'émission qui va oui, pasteur dire que je suis toujours là, fidèle au poste, dans Nazali Kaka. 5 ans, on ah, Maman Tiffany, Ngai, je suis fidèle au poste. Bon, et bien, ça va te m'abattre, son ami, moi, dans le Nazarien. Donc, pasteur dire qu'on a signé un livre d'or en 2018, à Bosso. Pasteur dire fidèle au poste, je suis toujours là. Na Jésus, toujours qui est cas. Merci beaucoup, Pasteur Dire Thomas. Tout les talents masculins, il y a adoration puis louange. Et donc, comme de Dieu, qu'est-ce qui est la louange et qu'est-ce qui est l'adoration? Différence parce que tout le monde n'a pas la thème à 500 merci. L'adoration, tant que sur l'adoration, la expression mon corps, il y a une expression, un hommage qu'on rend à quelqu'un. Ils allaient kilt mo favorable na moto yo azali élevé en dignité na moto azali azo mérité yango donc yango wana ebongika na nzambe eza expression moko ya kogumba mela nde baloba na lingala donc adoration ba pesa ngo n'importe qui te adoration izali ozotala nani moto wana azali nini oya kokozala. Donc, otali nyonso englobé yango, olobine maloba, oyo sinda yo, otombole likolo. Donc, cette expression moko ya ba hommage moko élevé pour la gloire. Bon, n'importe quel mingi temps ba adoration, tout le monde a gagné ça béni pour la place d'adoration. Est-ce que moi en adoration, parce que ça là on capé ça. Pour muto lokola yazate. Muto pas kokani na yazate. Kaka yé mutazo mérité à recevoir ba adoration nyonso. Yamone bongaka na ye talaga mutu lokola ye ba vota été ba changer été atikali nzambe et puis ata to murmurer tina suka to changer poste été to changer kitité asala rapete po biso to déclarer asala na volonté na ye asala pe na conseiller té azo mériter ba adoration. Beaucoup ani Sarah le badis c'est mon Seigneur. Seigneur, il ngolo ba et pas mon bal na il ngolo ba kolo nanga obi ngape na ko ba moi si le moi si on a pour nangai na kolo na la journée de la femme pour pas dire Sarah bibi à mon Seigneur. Oui, est-ce qu'il y a une adoration toi et qu'il a et qu'il y a une adoration il y a jar et nzambete asuki na mon Seigneur qui veut dire kolo nangai moni ba maman na biso le na pesi ba mo témoin de la femme ba maman kalaté na bilo ngolo ba déjà ba maman na biso na ba maman général ya kalata le lopi ba maman Maria. Hein? Voilà, bien, genre tous on a zanango soumission wana. J'attends papa bengi olandima. Ngai nazoya Albert te una papa to pour dire que kolo ngai. Ye mutu abalanga. Na comment va appartenir na ye. Na ko c'est le côté en dehors ba ordre na ye.
Yamwana Sarah Lobaki, oui mon Seigneur. Seigneur veut dire maître, kolo ya mutu ya to eloko somo. Merci beaucoup Missa. On les a pour la parole, c'est pas pasteur Diato. Kokumisa, oui. Bakumisa bato nyonso o apesi yo akabeli yo, mais na biso bato to comprendre mangamba bonzambe. Ce qu'il faut na kumisa, ezaka na mutu moko. Oya kufelanga, oya pesanga pema, oya batelaka nga, oya salaka nyonso ponanga, yende azo mériter ayamba adoration, ba louange nyonso ezala pona gloire. Mais papa Diato mutu moko te aboya ka komoni pa makambo tout le banane po. Wali misanga pa ndeko na bomba nano kapio. Ba makambo mususu ezo même c'est un peu bateau mamba pour même na bana ba mabala. Dans la journée de la femme, ben tu parler c'est la louange et l'adoration. Mon bana bani. Sia na kumisa yo, na lengela yo. Sia yo no simba pe mabongo inanga. Est-ce que oki kokumisa moi sinon te ma chérie, tu es belle comme là. Tu es comme. Allez quoi adoration. Merci beaucoup maman Tiffany. Kokumisa mwasi oyanga eza mabete. Mais na kokumisa ndenge moko na nzambe te. Na kokumisa ndenge moko na créateur te. Différence il faut ça. Et alors voilà, mwasi moko zo mbali na lobi na pozo pesa ngai 50% salaire na yo. Mbala bi ata yo moko. Nzambe ko tozaka 10% salaire na nga. Yo za 50% yo ko bi mama ya nzambe. Boni boye ko. Comment ils sont là donc nzambe kuta soka 10% mais yo senga 50%. Na kabelo pona lingaka yo, na ko peso posa mwasi nanga, mais soko moko tana ba pari ya nzambe wana photo chaba limite. Donc ndenge na bolingo mwasi nanga, ndenge na kokumisa yo, eza ndenge na kokumisa la nzambe te. Donc nzambe asalinga nazala. Il faut na tomboler au-dessus ya batu nyonso, au-dessus ya makambo nyonso, il faut na tanga kombo na ye, le koleka ba kombo nyonso na tanga. Pona kumisa nzambe il faut na tala bulamu na ekati na ngai. Premièrement, moi, je t'envoie payer le $100. Au Seigneur, merci à ta fence. Pose la difficulté. Mais si on raisonne à paiement, et les $100 na valeur. C'est que dans $100 on appelle ça 20 merci. Bon, on a paiement, on appelle ça combien de merci. C'est que ton midi pourquoi mon okonanga merci Seigneur. Osa malam, osa munen. Côté ni ne chokolo ba merci wana. Comment tu vas batulora ba biso ba dire to comme to betili ba gonza merci. Na betili ba ko. Na zara vivant. Même parce que dire to eza un groupe hein. C'est un groupe basala nzambe mo bapetelenga masolo baza na nani na moment koto bango pe so bakutani bango na bango ba pasteur bakutani même pasteur John Gefage sali ayebi bango so bakutani ba côté wana balingana tema mo binga e pasteur bango na bango binga na ba pasteur donc comme nga buto tanga ko mwa nzambe côté wana ba binga ko mwa pasteur faux combo siko pona neti ba sujet neti ya ba adoration obi ka na ba musu ka ba côté musu ko tanga mambo ba louange na ba adoration na sonia est-ce que ça ba lié mo ba approprié au photo et ça église ne photo comme ça nzambe to adoration ba lié musu to tika na mambo nzambe te bonga déjà et comme singa makasi penza ndengo betelinga lisolo on a évité groupe ba pasteur toi ba serviteur des raisons pour laquelle na mi pesi raison je ne pas m'associer que ça soit n'importe qui. So depuis na koma mosali ya nani ya nzambe c'est ngai tout ce que je vis c'est Dieu pour na ngai pasteur dire to place à komisa nzambe zakate na bis ezala na douche ezala na nda ezala na église partout eza malamu pour na ngai na komisa nzambe partout na okende faut identité na ngai pasteur yebana déjà ba biso ba oso côté na quartier na vandaka on a pasteur pasteur Diato de bayebi déjà na titre pasteur na robomba ngo pona za criminel na robomba ngo pona osala mabela nde bebe na pasteur nde ba ofingisa basala nzambe bango wana ozomona nde ba ofingisa nzambe pe osa nzambe soni ya bango wana ok nzambe na biso il faut to kumise même na partout ozali façon motatali yo kaka bino nzambe zo lokumu ezana kolata na yo ezana maloba azoka kat na yo ezana comportement na yo bato ba okumisa nzambe yo moko pe otombola nzambe bisika nyonso sali. Mais pasteur dit nzambe babika bakumisa hein. Louez le Seigneur car il est digne. Louez le Seigneur car il est bon. Louez le Seigneur. Mais nzambe akelo ba mon serviteur mérite double honneur. Ce que ce n'est pas pasteur lelo balingi le compte. Ma belle nzambe za katcho. Merci. Alors bakango po atinda bato ba valeur. Merci. Toza ba serviteur. Quand on est serviteur to ba sali. Jamais to dans le comme les gars yemo mto apesi biso pété yango. Ils a raté. Donc ce va limba pesa biso double honneur. Na sens il y a respect, valeur, respect, et ça normal.
mais ça que double honneur dans le sens que bato ko tombola mutu ko leka nzambe et ça la rate ah na tamona wa china Congo to aller makamane ça ma mingi mingi oh maman Tiffany on remarqué les noms d'église to na katia balabala façon azo mela mutu président yoleki bango oh pasteur ayena moto yewana ay donc bato tchai ko leka même Jésus et ça kata ya mona moni biso ba dire to boye tellement bon ça dépend si bato ba comprendre net ngana comprendre boye place en Nzambe vraiment etikali place na ye ngafuna za la place na la serviteur ya pas tout que non la façon parce que ba bakasa ko adorer quand ils ont maloba ko ko adorer mutu na ba acte oui parce que tu ko kamela oui na mona soto ba baika ni to mamela Nzambe ah mutu nya soto abuki mabongo na si donc c'est bien la position à adorer ça position à adorer Nzambe oui ezali mama Tiffany est-ce qu'on est dans retour na so ineti ndengo okota na église pasteur dire baso panza batu bacho na katikati baso ya ba panza batu oya kokoya bakoya oya konyata mabani atama so ba c'est le sécurité moko bo okoti so de ba basala ba service tout pasteur yo na okota panda ko zokota maloba yangu yezo uta Nicolas cher l'homme de feu l'homme qui éclaire l'homme qui a nani l'homme qui voilà yozo yaka sko koto bazo bwa kilo maloba koto sécurité zoya et tout année pe ça gloire et louange à pasteur X tangi comment la princesse Alobela qui Alobela. Merci maman Tiffany. Donc il faut te lever la car vraiment il faut te lever la pour nangai pasteur dire to réponse tangezali ça dépend na ndenge batu ba comprendre makambo Nzambe yango. Moto a comprendre makambo Nzambe que nous sommes des serviteurs et n'a précisé des simples serviteurs. Au faut tous habiller na temps convenable to pe c'est pas ya ban le roi des rois toi na posa ba titre ya lokumu wanate. Moto a repris son respect. Merci parce que naza pasteur nayo naza papa no molimo mais tant nazo ya oka yende l'homme à la clinique soki nini voici l'homme yende boye 3 de voici l'homme ya nini à C4 mais déjà la pasteur voilà voici l'homme pardon avant le Kambolo on a fait ça mes condoléances na église ACK oyo ebungisi ya Mosana Nzambe moko na kombo ya pasteur Mbongo mingi oyo ACK azaki ba o ba ebete azalaki moko ya ba journaliste attaché ya évêque Mukuna donc atiki biso na mokolo ya date ya c'est le lobby zaki les 6 je pense les 7 les 6 dans date dans le 7 na 3 heures donc le 7 na 3 heures du matin en tout cas depuis le 7 na 3 heures du matin c'est un peu ça on les a communiqué mais pasteur oyo ba comme ça pasteur voici l'homme et ça ya pasteur voici l'homme merci maman Tiffany. Oui, j'ai sali et puis la souhaité la condoléance la grande famille à ACK ndenge ba kufeli moko ba sali Nzambe mais ngai pasteur dire ton akobenga pasteur François voici l'homme té ponani na mona voici l'homme na Bible Pilate a présenté Jésus a dit voici je vous les amène dehors pour moi que katinaye na kuti mabete tant la Bible dit Jésus sorti de nouveau à la dit couronne des épines, la Bible, voici l'homme. On nous avait présenté Jésus comme celui qui a porté nos souffrances, celui qui est venu enlever toutes les souffrances de la terre. Il a accepté de prendre notre place. Vous voyez, maintenant, ce qui nous a dit, voici l'homme. Jésus. Donc, mon titre, on va passer à la déjà, on va adorer. Déjà, on va Bible lobi kobenga mutu monseigneur te kobenga mutu mon directeur te c'est la parole de Dieu mais papa na ça na papa na émission na ça l'émission na tourner un peu par rapport à comment bilan les abattu parce qu'il y a noté à mingi sur Jésus voici l'homme qui ôte les péchés voici l'homme so on est en autre voici wana mingi battu ni ba comment maman benga voici l'homme donc Dieu ya terme na ba ko c'est la mingi ah ce qui a fait cette explication lobi que non na mi pesa comme voici l'homme te parce que dans la terre voici l'homme qui ôte le péché ne va pas sur moi même mission dans la classe et le professeur moi appelle ça la cour vous voyez et comment ça dans côté la vie professeur vous voyez mais ce qui est beaucoup même dans fiche nature avec le pasteur voici l'homme ngai pasteur la télémélie yango et ça va titre et il fallait pas ma pasteur François Kalombo so ginani gloire à Dieu. Mais voici l'homme, présentant Batouka Monto à l'ongle, la compassion Batou, nous avons sauvé l'humanité. C'est lui Jésus. Merci. La Monaco Moana, la Bible. Tu vois les acquis juste en passant. Oui. Les acquis juste en passant. Merci.
Et Michel a fait sur la louange et l'adoration. Donc, tu peux se passer ces combats pour louer, ça peut pas adorer. Puisque tu comprends que ma nzambe na cause de combo na titre honorifique ya nzambe te. On ne va pas ça ban na combo Dieu. Te. Dieu to pesi moi na combo Dieu peut-être pour la gloire pour la kokumisa nzambe à travers. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Atika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona kimona mbeso. Po likamba boye. Na monte na nesalamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux de l'olia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en montez déjà vous en on a 3 numéros pour Paris, vous en un numéro pour la Suisse, vous en un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans bongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Mais le Melakoni, la génération, est-ce que les singles peut hormis Yomoko Moutou, est-ce que Biloko non peut adorer Nzambe? Si oui, comment est-ce qu'il va bien non et que adorer Nzambe? Merci beaucoup Maman Tiffany. Sobarobi, moi et ma maison, par rapport à Biloko Nangai, c'est que Nanda Konangai, Nasala Makambo, Ezope Sakara Nzambe Lokum. Nala, Tatona Zalaka na Biloko Nzambe Nde Apesinga. Yaona Baranzambe, merci pour la Biloko Nanga, peut-être. Mais ce qui va revenir, ma maison et tout ce que je écoute Nzambe, c'est que en dehors il y a Nzamba Pesinga na rocha mon anda kuna ngate to nako posséder biloko outi en dehors ma volonté Nzambe te ozomona. Pour nini to lobanga ah moto so otali okumisi Nzambe, c'est que otali biema no Nzambe merci. Otali façon de lobi Nzambe merci. Okot nanda vous savez il y a na nda kumusolo bacha ba gloire ya bacha ba temple bacha gloire ya rasu ya Nzambe. Oui, je peux le dire. Il y a des pasteurs au Congo, au Ngana Yebi, les Lonanda Kune, à ça l'appelle labo ya monde atene. Mais à Kenda ko prêcher batou, chambre mo ba kota raté, et l'hôtel ba simba raté, et à Tcheba biloko nanda cause présence en Nzambe zo mi moni saté. Ozomona.
mais ndako mosusu kimi ezali cet esprit azali nzambe azalanke moso okoti tu vas même le sentir parce que oape na molimo santo na téléphone soyez moi nzembo ya frère nani to frère nani mabe Maman Tiffany, merci. Déjà, nous avons mis ici, nous avons mokili wana na ba frère ba yemba mabe na yoka banzemu na bangote. Na kenda côté à l'église loko pour la bite le sonate ya bango. So ba bon te matongo vanda ba master. Mais so ba yida mais ya on a dit avant d'abord la terre bango avant to vanda to solo là, il faut d'ailleurs dans cadre évangile. Pour to comme ba mère ami to solo. Mais ceux qui ba bon imiter maté, to cause à la mité jamais ngai na jamais. Mais là on peut comme ça, pour nzambo akila bango comme ça bango qui limite mais comment yo mbatumi na mona ne batune o ngai c'est comme ça on est pas mbata pagan. Maman Tiffany tout ça la samba bible aller vers eux na makamba bonzambe oyo to na décan quand ya biso bana nzambe na quand ba pagan ya satan. Alors lisolo ya mo Christ na mo pagan nous premièrement que ne verriez porter sa malam pour lui na mi comme ça lokola na koma bango te lokola bango na bit na gagner bango mais bakutanga pasteur na coopérer na ba musicien ba yembaka buzoba na fandi to solo là to passer journée to sola ini tana betolo li solo moko na kenda côté na église na malweka téléphone na ngai décharger le quoi il fallait na yamba ba appel na vie téléphone il y a frère et église protocole frère na excusez frère et denga na chasimo pour bazo benga ngai d'ici là maman téléphone de sonné nzembo beta wana batu ba seka téléphone nani na mwana yinga papa appel na yo obi na pola na soni c'est on est ba allo na comme ko s'expliquer té téléphone na ngate na chaki les signes pour na zéro appel on te passe mais appel na habité tala ngolo téléphone donc na comme ko c'est justifié pour moi na sa chrétien na batu ba mona na ba biloko wana té il faut pas kutaka tala biloko zo kumi sanzam téléphone ne sonne pas c'est mon frère il y a certifié yemi. Il y a papa, Harry papa yemi et comme ça rentre mais la téléphone nanga moi ma maison. Mais parce que tu peux là on sait comme ça ngami mingi pas na yo pozali moko ya ba papa ya ba ndeko to za kana. Mais na mona kayo mingi atana ba musique chrétien ozala na moi bateau yo oteya. Oyo etaki na tentani nzambe to etaki na nusu kanga liboki oyo kaka ba misusu wana mais njo andi ba na nzambe ba baza kwa adore pe bolwenza. Vous allez moi les beaux qui a bateau yo so sélectionné na tisi kwa kota lola c'est kwa kota monter manao. Merci maman Tiffany même nous avons battu la liberté à ça la choix abina tche banzela mbale pona et après ça conseil pona ndebo moyen naza na droit ya kopona nani na yoga musique na ye nani na okene na convention na ye nani na okene na journée adoration louange oyage aponi parce que na temps de la photo commis mingi ba na combat Jésus mais ba aussi la nzambe té ozomona omona nzembo na bango mama na fin na télévision ces jours là nazoyoka émission na chaîne chrétienne pe batie banzembo o bali bazoyembela nzambe sebeneleki zaiko yaya banimation atala kwa zobwaka soka tiaka bolingo nanga wenge oka tiaka yesu na memiyo na motema kamata bisu moi yesu ngabi mama donc l'église sobotika pasteur azaki animateur zaiko ya kala c'est fini soit désolé ya yesu. Donc, batabo na oyoka ye pour que tu aies la présence en Nzambe, tout na kilt pour na qui va dire mon j'ai na kumisi Nzambe. Oh, non Nzamba kumisa pas pardon là yo. Bande mon tout nos oyoka mon maman, on dit même na kilt tu as on a partie adoration, louange, ton a offrande. Et ça la kata. Ya mwana ngai na sina pona ba oyo ouais. Ba oyo ah. Ilombuta kuisa mwana Nzambe bakaga bakanga mana moyongolo. Merci beaucoup, c'était le prophète, le pasteur Diato Maluano, excusez, c'est aussi prophète. Les adorations. J'ai dans un ministère pastoral, on a un ministère prophétique. Prophétique était problématique. Vous voyez, bah créer un problème dans Moka, dans ma botte, yo yebi. Donc, nous sommes au Congo, azane na don, il y a parole et connaissances, il y a don, il y a prophétiser, je ne sais pas, ami bengi prophète. Ok, azane prophète des ministères. Donc, on va tourner le micro. Merci ton Mikolo Misusu. N'invité pasteur directement Loano. C'est juste l'ambiance de l'émission. Mais pasteur directement tu quand est-ce que pagan au pays par cause à peine à moi il y a reconnaissance ou moi les tanga il y a reconnaissance il y a quoi adorer pour le nzambe par cause à la tanga il y a pays. Ils font les semblants.
yako se camoufler na kati ya mokili po to mona pe ba sataniste mais bazaba na ya diable je me confie à moi que ba na ngamba Jésus pour musique na ba so ezali malam mais les frères notre frère Christian Dakumud c'est Dakumud comment frère Christian évangéliste Christian merci mais anga wana ngamba Christ te pas na ngamba au kamita azo postuler la présence ah gloire à Dieu ce qui les musique na ezali ya adorer nzambe mais ndeko na biso papa Carlito ngana na ngamba na biso te donc monde wana basala beza monde mo mabe lelo ndeko moko akufa Jean Paix à son âme azali musicien ayemba nzembo ya nzambe bana debi tina suka nzila velele mais ayemba na cadre okumisa nzambe te po mona ba bombe na bango ba kotela ngo ba labo ba sacrifier makila po eteka mebima et c'est moi ko beta en église nzila velele lokola ebeta maka na destination kolote na ko beta mona église ndeko moko akota okufa nzila velele qu'est-ce qu'on m'a dit comment on a dit moi aussi et ah Emené voilà yem ta imande mosoki na ko monte mwana na fête mo na kenda collation ngana ba dabi oh nze mwanzambeti ote ba saper bazo bina na bisio na ki saper la moso ba ta ba saki to bilamba je ne sais pas on était vraiment mal à l'aise ngami mais du début à la fin a komisi penanzam ne commenço akufa madilu yepa yembaga mituno zina mokito o lukase na bible mais asana la nzambete pour mon avis, baya ka faire mama nzambe, bari konta nzambe, ndaza créateur baya férié, mais plus qu'il va konta na monde wana, yangwana singi kanga bango baya, ba comment ba chrétien ça. To comment kita na suka ya mituna na biso pas dire to tali caméra. Bon pour na bateau lelo ata mon mo continent zo sala mabe. Ata moni ke pasteur na zo sala mabe. Yepo na ekaka makumi sina masanjo lina maneto lina mo adoration. Bato wana nyoso mususu bana na se en voutement mususu ezali puisque eza chef na yo il faut adorer car ata sala mabe ndeko moko oyo parmi ba ndeko wana bayembaka aloba que ata mukona kobunga nzela bokobetela na maboko bon puisque bato baza na se on dirait en voutement ba continuer ka kobeta mais yo mtu mungiza tobeta na mabongo oto te ozonga na nzela ozonga donc ba ndeko na ba comprendre que ata mtu sala mabe on a droit kumisa ekaka te mutasali mabe il faut corriger pour zonga na nzela keba oyo zang selo la lokola je tango betela maboko na ignorance ya okantaza dans les bons OK a aucun délit felo donc à ce mutana mabe sunga e bible obia webi ko sa mala mo sala moto zo participer na mabe donc ba de kona baza na libunga c'est clair c'était la louange et l'adoration autopi sara na bato autokato sara bato mais nzoka nde ibonga nango na nzambe mokeli na nyoso apisi biso pema c'est lui même te peut pas dire to babi osa ta moi comme ça nzambe osa ka na adoration ta pendant une minute exercice ka kola azoki na prière bien la oyemba ata na prière ata na oyemba na oyemba yo yem to mo yembi tinga na mo yemba bon yo bandanga sa kapela ya kembo kuna na lole biso epse za la kama kembo alléluia kembo kuna na lole kembo alléluia kembo yemera yangu ya kembo na lobiko epaina yawe Alléluia oh Yesu akoya kokamata bandimi kelelo ekobeta balalalala zongisinga église de réveil c'était ça l'ambiance de l'adoration na drum ngana kanti momo mbunda oh on beta mo pe passer Dieu na beta kambunda yaya na bina kapona gloire à Jésus na maboko ni maboko beta na beta kambunda pona gloire à Jésus ilo mana suke zali ni pe numéro ya téléphone merci nzamba pambola bino nyoso bandeko pasteur Dirto toujours fidèle au poste les Nazariens je suis là seul bon moninga te 2-3 fois comme tout ça te pasteur Dirto azali et nakopengwa kate wala ko même Satan kanisa wana mtu na yete nakosonga ka simate na chaka maboko na signe ya respect pour na kopesa bino respect na yebike na poto esika bozali
il y a des vrais serviteurs. Il y a des vrais enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, pasteur Dirto Malouano. Numéro de contact plus 243 89 526 94 95. Plus 243 89 526 94 95. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et restez toujours branchés sur Nazareth TV. Merci pasteur Dodo. Merci, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Jésus-Christ, le roi des rois, comme je disais, comme je viens d'adorer, comme je me viens de louer avec le nom de Dieu, le pasteur Dirto Malouano. Mais bientôt, priez pour votre album Le Trône avec la servante de Dieu, la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Moukwana. Bientôt, album Labino, Le Trône. Ça va parler. Ciao. Abongwani pete boa wangata Zambea le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo monana katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masopi mafu